bato misune ba mitia mabe banani siko ba mitia mabe neti bato ba mitia mabe zali kama ya wanga la terre kumba pété ya koloba pelo komote neti ba Noël la mitia mabe makambo faire alégise pas nae Yata Kabir Noël wapi ya mtu mabe Noël kama to yebi Noël yebi o faire apesa makambo ebele o faire asela makambo ebele biso ba congolais to la mité mabe na makambo susu ya moni ba Noël ba laksi ki mité mabe na bango balingala bango ferete so c'est makambo héritier ya gogan ba bi héritier sa moto na tembe na suki za la moi kakola aye matanga représenter aye ki tamu sur la couch ke souri aye te ba ko longole pe la dynastie ka ko yemba te Kimi si batu mabena matanga wana badofi lumingeza kimi. Esaima mabilamba ebe gola tata lati sandala tala sandala lati. Sandala mo lati déjà sandala ba oteka na zandu. Wana tata tata zandu toto sur le bleu tata. Siko sandala wana gola tango te l'époque wana to wala keza sandala chez les gars de makambo. Ngala ndi chapeau na bimi. Ko folo oh na lati boss ki pelekese. Tala japonais te. Ye aela biso ba varese tabiso ba 05 ba 05 ba fubu tonjima mais na ma forme na kata Congo yoka na loba na yo to ke ba fantité ona mama fantité ona mama solo ba to comprendre nga na ça tous les japonais ba yima mona loba jibe piana azalaka japonais te aza japonais yoka na betela poto suisse to suki sango aza japonais na podium alati bilambane na flat alalaki alamuki ba akela na podium abeti. Ya sika eyende konanga kobukana te na masolo ya agence ezase moko ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ndeko yokendaka mboka ya Chine ozana besoin ya kotinda biloko uta mboka ya Chine po eyela de partout na mboka kozala tala solution po na yo yango yo agence ADBM full service eye po na ba solution na bino nyonso na oyo tali ba frais tous les sortes ya conteneurs ba colis différence ya ADBM full service na ba agence mususu ezaneka sérieux yako kama bonzi melanga bandeko na agence ADBM full service otie biloko na mboka Chine ozeli et comité place au wapi ba ko livrer le biloko après au pesi mbongo ya boinano ezalate kaka na agence ADBM full service ya mwana mboka Adolphe ke na agence ADBM full service ba réduire ba frais na 30% bonzi melanga nano ezalate sotuni ngai okozwa bango ndenge nini il suffit obenga biso kana ba numéro oyo ba koyamba yo pe ba kopesa ba directive ndenge nini osala pona kotia biloko na yo po ozwango en toute sécurité ndeko na ngai bonzimela ngai yekeyo oui. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata à la présentation de Kateb Sarabino ici à Congo Source. Actualité oblige parce que je suis pas seul, je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là de l'André japonais DSP de Kofi Olomide Koda Koraman, monsieur l'ambassadeur. Tous en awa, on pour développer mon actualité de l'heure, si j'ai mon ébélé. Mais avant déjà de passer la parole à mon invité, quant à moi, je dis un grand merci à Yata Kabir et Douleoza au forum de la caméra. Pourquoi pas aussi à Gérard Semboni, notre DG, à Hervé Kabamba, les cordons. Je pense directement à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre en bon soin. Et à Djongo Ndaïmen, t'es avantageux patron, je te salue. Pourquoi pas aussi sur la chaîne la parisienne, Chico Lubanda, des fois maître. Mon vieux Simon Bidi Zika, chaîne Salo Sugo Zali, donc Rodrigue Matin des Masters. Il y a Zalou Koussadong, des bons habitués, toi, comme on a barri à Kinshasa. Je pense que vous tenez sur regard, t'es dans mon bria, parce que tu as appris la Kin, bon, on a bien mon venir sur les langues japonais. Tu veux quand même que c'est prendre vous n'enga ma bien, n'enga parler de lui, non, photo. C'est Boetembola bien. Boetembola bien, n'enga mingi, l'andi japonais, soda DSP, libindi moko. Ya Kofi Olomide. Libindi moko, soda DSP, la pesi batutu balinga, l'andi japonais, mbotatu, la pesi passer n'enga inanu. Surtout la mukana tango photo comme ça dans Zambé la pesi passer nanga Saleh Mwanda bambota to sikazali la pesi passer John Moponzi passer John Moponzi na Inja wana na matonge bosa na gete ate baba to batira biso na prière photo bosa na bangote la pesi bango mbota to la pesi skondo ya Nzambe hein bato wana Nzambe
na nzambe donc nzamba musique nzamba musique Afrique nzamba musique monde Koffi Olomide la PC bambota to sikazako. Ok, merci beaucoup. L'anglais japonais quand même, tu as prendre d'autres sur la mode par rapport à l'actualité, à tu as déjà bon quartier la terre parce que tout le monde a fait l'idée déjà dans Abidjan, na habité bête sur le son, qu'on fait l'idée dans Abidjan que ça ni quartier la terre zandéni. Ouais, l'eau malam mozana ok. Et ça opena batutu baebi. Auto beng sa batutu, auto lo bela batutu ça 45e anniversaire il y a quartier la terre. Et ça anniversaire à quartier la terre. Et ça journée mo opena ma sécurité. Et ça mon colomo opena a jeté. Tala Koffi Olomide banda musique naï. Banda simba micro tilelo. Donc succès, OK, c'est ça la succès. Maramutu ça bien, Maramutu kitoko. Donc ça 45e anniversaire à quartier latin. Il y a un autre qui fêté en Côte d'Ivoire pour Ani. Omoni Koffi Olomide beti kala la Côte d'Ivoire. Abeta mo kala. Banda makamu eleka belé ba Koffi ba nini ba bloqué belé donc yango Koffi Olomide beta mo kala yango ce que c'est pesa ce que 45e anniversaire et ça les 30 jours dimanche le 30 avril dimanche et ça dimanche kako donc dimanche on a ba fanatique ne tout ya Abidjan kuna et ça que tu ba te belé ba tout ba out à Londres ba tout out à Côte d'Ivoire ba tout out à Zimbabwe ba tout out à partout ba zo sala wana donc ça fête mo munene ça fête ya Koffi et ça t'es que au anniversaire ya Koffi Olomide et ça c'est anniversaire ya quartier latin. Oui, bota batu belé. Quartier latin boti batu belo ebi. Quartier latin boti ba et boti ba massa misu ba saki ba musicien na quartier latin le ba comment ba pasteur. Quartier latin boti bato kelelo ke ba saki ba musicien na quartier latin mais ba comment ba nani ba patron. Quartier latin boti batu misu ti lelo ba za ba musicien ba sala ba orchestre na bango et puis ça ba on peut makambo. Donc ils a fait mo repena munene les 30 jours et ça na quartier Côte d'Ivoire. Donc tout revient à mon père préféré a fêter ninga fêtera ensemble la mo ba fils na ba les gars na quartier latin pour to bigi. Cette fois-ci on dirait en poussition na Côte d'Ivoire est-ce que on a ce que moi ba fils ba les gars na quartier latin moi ba landé ku neza te ça ba tebele ba landio et ça na ndenge ni Koffi Olomide surtout en Afrique. En Afrique, il y a tout baleka. Ministère du Bosso. Il y a banda ko beta la kacha ba pays ba Afrique belé ça Koffi Olomide. Parce que Koffi Olomide beta kala na kacha Côte d'Ivoire. Il y a un singa qui est anniversaire dans le Bosso. Na ba to ba singa ki. Ba banda ki na obongo to ba na kacha Côte d'Ivoire. Anniversaire les années ni ba te belé ba longa ba to belé. Tout ça va misser belé ba longa Amérique, ba misser belé ba longa Europe, ba misser belé ba longa la province, ba misser belé ba landi. Donc tu veux balandi na biso fête wana za matata et ça les 30 oyo na kata Côte d'Ivoire Koffi Olomide ça kendaki et ça kendaki bato azomona déjà ba chef coutumier déjà ba sopi makambo bazomona déjà na ba émission moni que Koffi Olomide ne ba PC ba valeur na ye siko fo omoni émission ne le kaki wana o Koffi Olomide tout ça na Côte d'Ivoire et ça peut devoir ya ba journaliste musufu ba yeba ke na kata Congo a ba za na Koffi na ba ngomo na kata Congo a ba na star na ba ngomo munene donc ba tu vois ça fait respect belé dans la pays mo ya musika kutu et so pesa na nous valeur na mission na bino mo na kata Congo awa mais ba journaliste na bino bosani ni mo négliger mission na bino et ça ramabe donc là zo singa ba tu les 30 ba tu belé ba ya na bi ki ba te belé ba fina nga les belé ba olonga ba Londres ba tu zo longa partout ba longa ba Niger appelle la Congo ba tu bazali ba samba kazadi ba Hollande ba tout ba zo landa ya danser netinga na minute na zo biso na kata Kolosi donc ils a ilunga kalala pena sombi ba billet a sombi ba billet pena na di ba tu china Côte d'Ivoire ilunga kalala mikolo c'est pour ilunga kalala ya solo mabe na kata Kolosi na donc mabe na biso mabe donc a kisi Côte d'Ivoire pour l'anniversaire ya quartier latin et ça fait moko ke oui ki sala ke ata mutu moko yo mo vandi yo mo peno vandi souci fait sala yo ki quartier latin salanga funa sani ya kende donc ba mise ba sane belé ba sar ba ze belé donc ils a fait mo pena munene on sala jeté donc ils ont les 30 oyo donc ba toye belé na kata Côte d'Ivoire ba to on sepela. C'est bon, l'anglais japonais, mais ce que tu as sur l'actualité, tout le monde qui est tout le monde peut venir à Matanga, on a vu un mortuaire, il y a frère, il y a Ferrego, Tika Bisso, Gigo la digital, je pense que tout le monde qui m'a pas à Haïti, jour avec un mortuaire, à Koutanina, qui n'a Ferrego, et puis tout le monde qui joue, il y a enterrement,
yo pose la guiwana donc je pense que tout bête alors moi le selon que Koffi Olomide ba te belé ba ndima peut-être parce que ba te belé avec Koffi Olomide na faire rigolo comment ba relation mon tendu mais ba tusiko ba kanisa ndeni ba tuni ba kanisa Koffi Olomide mutaka mutia mabe siko fwe ba mitima mabe ne ba monani banen mitima oh ba to kasi ba Congolais mingi basalaka so ba fandi o Koffi Olomide sali boy o Koffi Olomide salaka boy joka ne Koffi Olomide na yebisa oke na kati Afrika pe na monde mission o aza mutia malamu lokola Koffi Olomide azati na japonais pona nini yo na betela yo Koffi Olomide azaka na souci na ndeni mission yemina na orchestre na ta vocal mokote mais asombelo de camion mission soko o souffrir na orchestre mususu et c'est belé ba mission ba souffrir ni ba mission belé bazalaki les la repese ça peut-être ya Ronaldinho azako souffrir na maison mère na maison noire alors souffrir on a souffert ça seul o c'est le kaba o maté anota mola makolo azaki dane danser mais anota mola makolo mais attends il a kata quartier la terre maman Koffi Olomide saini asombele camion à cette vocalité à cette locomotive mais Koffi Olomide salié donc Koffi Olomide za mission o alinga batu mingi Koffi Olomide alinga jeter alinga muta souffrir te muta sala no mabete muta sa bien te mais batu sona makanisa mama lokasake Koffi Olomide ko yape matanga anate mais ba monisco Koffi Olomide yemo sur le terrain et ça dit batu bien ba Congolais tout ba sepeli ba moni qui va comprendre ce que batu misune ba miti amabe banani siko ba miti amabe niti batu ba miti amabe ça dit kama obo ya wanga la terre ko bomba pété ya ko loba pelo ko mote niti ba Noël Noël la muti amabe makambo faire alégisi pas nae yata kabir Noël wapi amte mabi Noël kamoro to yebi Noël ayebi o faire apesa makambo belé o faire asela makambo belé o faire ajuisa makambo belé lelo soba yo kana betela yo lelo soba so tam soba disque d'or lelo soba so neti ba belé et ça pour tam soba ba faire oyebi ngote et ça pour na ba faire et ça pour na ba ngote faire ayemba danser na ba disque na ba ngo faire abina danser na ba disque na ba ngo faire asala makambo belé mais lelo faire akufeli bino fo bokasa ta ba kanisi ba Congolais ba mité amabe biso ba Congolais to la mité mabe na makambo susu ya moni ba Noël ba laksi mité mabe na bango balingala bango ferete so c'est makambo héritier ya Gogan ba bi héritier sa moto na tembe na suki za la moi oui c'est manat c'est moi nini moi likas Nembo etambola moi likas mo héritier na bon héritier siko yo la metela yo Vincent babi so na tiko be bonga babi Vincent be faut que respect quand même il y a la légende mon pa nani ko ranson parce que yo lo bale o ya na pour la likas ya wata les jeunes à Salamoko les jeunes c'est Koffi Olomide de la fois les jeunes te makambo Koffi Olomide au sala yo kana bisa yo lelo to fêter 45e anniversaire ya quartier latin yebisa biso banda yo banda banda ma journaliste na yo banda bana makambo na yo mona de yake yo okese mo ya wenge ba fêter anniversaire ya okese na bango ko kombe basali ane basala ngote po ba yeba makambo basala ate mais quartier la tête Koffi Olomide ayeba makambo o Koffi Olomide asalaka lelo Koffi Olomide fêter 45e anniversaire ya quartier la tête si lelo to aka na succès si lelo to aka na makambo be bana Koffi Olomide simba mikoti lola ka bien vous comprenez maman betela yo donc il s'appelle na bongo ba fêter makambo ba yeba makambo wana te ya ona so biso ke tango so ezala ki makambo ya héritier au mona ba mise tout o ka ba tsaka balinga ba ya mbango po ba biki na suka mais héritier ba Koffi papa na bango de la forêt bazala bon ayaki to beta masolo toti ngala betelo ke fallait faire yo ngala betela yo ngala betelo ke faire aza mission oyo asungi makambe bela mambo etali ke ni ba wenge ba ngena mission faire aza ni muta wenge te faire aza okesa faire ezala jet set gaulois et c'est non okesa ba gaulois et non okesa te ke osugi ndeni te po ba to ba wela ngo ba wela mais na betela ok fallait ba sali mabe mais chance siko faire aza la papa o aleki ba papa to asa na mbongo ayembaka danser aza mayele aza danser aza classe aza baka mutu bien abeta musique bien ti lelo aza na succès pays ba pays tout bayambaka Koffi Olomide papa faire Koffi Olomide de la forêt papa de la forêt papa faire ti anoko ede japonais tika blogo na faire na uta na wenge maison mais babi kune pa na bineza ka matu kaka na ebisio orchestre bayeba ngo bayeba ka vrai leader na orchestre tant ba mission sous bazolongwa Koffi Olomide tous les missions balongwaka tous les missions ba solo orchestre na bango mais ti lelo Koffi Olomide na succès ti lelo
ti lelo Koffi Olomide beta ba concert yemoko na minute na lo balobo Koffi Olomide za la kata Côte d'Ivoire a ocho beta na Afrique succès yemoko asani makamutu yemo na age ya Koffi Olomide ya komi nango a beta ba succès makamutu danser on peut leader ba yeba kai mais la ba orchestre mususu solo balanga na bana faire longwa orchestre dimnaka héritier au matiamo orchestre wana OK héritier longwa orchestre sila ekwea ko comparater ba leader mususu ba Koffi ko comparater Koffi Olomide za grand star otika la grand star lelo Koffi Olomide so fêter 45e anniversaire ba orchestre tout solo ba wana na nte baleka na TV ba fêter au premier au deuxième té bazate on comprend mais on dit le manzaka lobi Koffi Olomide mso ki matanga na pona bezianza ye ayebité ye ayebi na été ayebité ba star américaine yo ba star tout ba star en Afrique ba star en Europe ba star en Amérique tu vas vivre toujours na internet makambe belé on reprend so ayeba ki l'idée na ba onenga salaka a lo makambo lo baté ko filmer jamais ko vivre la base mo makambo bo onenité matanga faire ko fiso ayi et ça bien pona ni mona na ye ayi matanga na ye on reprend so ezaki batu misusu ba oyate ni batu ba yete tam so sala bango patient ba lo babongo ko filmer mbide ninga ki matanga na aibi pas ninga yela faire ça mingi na katsa katsa la terre ayo comprendre ça la makama minene ça pe makamba bien yango ko faire mille pe façon que c'est ba fleur à bien yango ba mona ko faire yaki o ko loba na Italie ayebité ayebité parce que le sola new arena mon pas obeta ngwa to obeta ngo liboso ya batu nyonso fallait obeta ngwa ngana yebi shoki eza polémiqueité eza ninité to ko comparer raté comprendre to ko comparer raté ngana yebi shoki to obeta concert originaire liboso batu nyonso tout c'est avant novembre pour falloir béton ngana yebi shoki to beta liboso batu nyonso to bombi date bombi na bino attention peta sur lobi na to betango pour na revient le bagata 20 personnes akanga na yango nga pe na yebi shoki ke soda d'esprit na yebi sa yango to beta concert ala liboso ya batu nyonso to beta yango yeba ngala ndisha pa na biso soda d'esprit ya Koffi Olomide beta nyo arena liboso batu nyonso tu ono to linga beta mais biso to beta ngai bango to beta ngo liboso na ye to beta ngo liboso batu nyonso tu danger d'esprit donc ngala parce que yo information direct chute no malembe parce que ça son non nini yo remarque ki jour ya enterrement ya Gigo là yo lem so monaki par rapport à présence na wana tenga la sepele na batutu ba yaki wana na sepele batutu ni ba yako landa obe ba misika po ba mise musu ba musika ndeti ba bina file ba musika be héritier ba na musika mais makambo se komaki po na mona délégation bien po mutu atinda ka batu omoni mutu aligné mutu atinda batu na bureau nde feya po to mona ki la bureau héritier ba dadi mola ba yaki ba chef d'orchestre ba dadi mola ba yaki ba masa ba bureau bele ba yaki on comprend ba masa bele ba yaki siko na bureau pe la bureau pe ya bila filé tout le monde pe ba tuele pe bayaki on pas la bureau pe Koffi Olomide ba mona landi japonais da yaki te ya ba tusu bayaki na cote dynastique quand aye matanga représenter te ayaki tamu sur la cote ke souri ayete ba ko longolo pe la dynastique ko yemba te ayaki na cote dynastique yakini na kosa wengine pour to fana kina banani na kosa héritier to fana kina ba diabo to fana kina ba CG reprendre to fana na bango ba tinda bango pena bango ba ke biro yaka misa tinda ba tu chef d'orchestre yaka yemo na ndenge na ye mais misa so mun ba tindi mutu ba tindi délégation yaka na biro yaka ta na directeur comprendre na directeur akingani na ni boye na biro mutu ba yaka bongo comprendre mais so mun chef d'orchestre moi ye to so ina copie ya bango na bango bazana relation na leader wana parce que ba yaki na ndinga dynastie pata soko ya peti balongoli yo mais ce que pour te chuter non parce que président c'est elo moto ngoto tuna oza sans polémique ndenge fallait présenter ba condoléances wana tout le monde ba internet ça fait bien ça allait bien à présenter faire pour te dire que moi ba guerre fallait faire mais tout le monde qui fallait présenter en paix et na Hervé présenter ba condoléances zéro tout dans porte-parole là la porte-parole lundi japonais 45 ans quartier siango yo 45 ans anniversaire à quartier la terre et est-ce que yo na bete là te wala za makamusko orchestre musa koma wala za makamusela orchestre na bango tunai boya longata babi na quartier ta longata te quartier ta ngai so watu longata oh yo bango bi ramba longata te aroso ngani quartier ta mkola lingi te ba mekakasi wa mekane o yesu za bongo ba mekati ngala bila minicho na biso mina minicho batu ba otala biso délégation longwe elongwe déjà pele batu baso kota longo ba vena ngala biso ilunga kalala ilunga kalala na minicho za na kata luba na kata Côte d'Ivoire na minicho na ebisa yo batu ba uti na France ba longwe ba ye Karine ba diamant ba ye donc ba Jili Lubaki ba longwe Congo ba ye
donc et ça m'a j'ai anniversaire à quartier latin et c'est tout le monde bazala wana. Parce que là, c'est un yo, il fait son nom, on attend 3 ou 4 artistes qui marquent yo makasi na 45 quartier latin. On a net artistes marquent yo na makasi. Ya danser. Ya danser. Oh mon ami ah ok nous on a telle place à faire nous na. Son nom image à latino ah te no yo te no pardon. Nanga bato do ba markanga. Na kata quartier latino pe no anniversaire à lelo. Tena anniversaire ata même ça rose ata mo ba ga te yepe so zaki. Inge ça peut bien présence na. Suyo o salaki. Ah, non, c'est anniversaire de Tobé, t'as 45. Soit toi, Salaki. Babia. Babia Ndonga. Chogo, soit Salaki, papa, ya yoni. Les lois, tu me dis, bien à 4 quartiers latin. Bah, écoute, à des quartiers latin, c'est vendu. Et c'est vendu déjà, bah, nous, bah, souffrant en haut. Et si ma Salaki, soit Salaki, wana, et ils allaient bien. Et c'est le roi, tu vas Suzuki, soit Salaki, paye, ils allaient bien. Bah, nani sou, bah. Bato pele donc ba lebu kabuya misaya lebu kabuya bato ba moneli passe à quartier latin so bazalaki ngoza la pe bien ma belé bangwana pour aller pele quartier latin faut bato bazibalela donc bato sepela donc c'est qui bien ngoza bien kito ko langue japonais d'esprit oui comme vraiment na suka na yo na entretien lelo parce que toi ko zo mingi to solaga moi parenthèse parce que ça a plaisir comme on ba pièce mabe la kimisi batu mabe matanga on a badof le mingeza kimi et ça ima mabilamba ebe gola tata lati sandala tala sandala lati sandal moi lati déjà sandal ba oteka na zandi wana tata tout sur le bleu siko sandal wana gola tango te n'époque wana to la keza sandal c'est le cas de makambo ngala ndi chapeau na bimi ko folo oh na lati boss qui pelekese ba yoti ba moto na pese kutia munene boss qui pelekese na entrée ba bobutu na pese mbo na ebiso ke cha vidéo wana masa chaque vidéo à l'andi japonais à l'attaquer Adolphe à l'attaquer mais akimaki na kashine akimi sunani na la sandalo à l'attaquer wana sandalo na si abi na filer ça sambusango sandalo moi nini wala ta wa munene balala na règle ma be na bomaki tri mabe na équipe mabe ngana na équipe na présenter Kofi Olomide na présenter na Kofi Olomide pas la journée peut Kofi Olomide na Côte d'Ivoire na mona ka on yo bisko le tata ngana lobi ba tutu ba moni ba tsa vidéo ça ba vidéo ne to lataki ça ba vidéo ne ba oni ba lataki ngana la te bot ya isemi yake mais ya la ti sandal ya takabi fallait ga via ya ba yoji papa yo fallait ya ba yoji te wala ba yoji za na podium ba po ba yoji ba bimi wala bimisa catalogue ba yoji ni ya mukulu bimisa na catalogue ya mamutu yo kana betela yo kana betela bino boye ba likamona bisa bilo te bisa ba tutu fo ba yeba yango yo kana ebisa yo ego point mutu no tanga ona azara japonais te ouais loba yo kana ebisa yo yo kana ebisa yo pour que musika te pour la vérité na yo kana ebisa yo azara japonais te nanu te bana papa mba kufa soka zaki japonais yoka taso okima taso to comprendre ba ba tete so bango no ba neni te yoka na bisayo jibe piana azara japonais te yoka na bisayo azara japonais te bité poani yoka soka ni azara japonais te banda papa mba kufa na to mona ki mise mo asa so festival ma ba japonais to ba sangana nanu te na to mona ki na matanga mo bo jibe piana buna bitumba mo matanga ne saki ba ya héritier kuna ya ferre yepa yeta ki na ba yoji na wana lo ba ya podium azara japonais ndeni ya lati akina podium keba bilambe ça na HD azara japonais te ye ayela biso ba varese tamso ba 05 ba 05 ba fubu tonjima mais na ma forme na kata Congo yoka na lo bana yo to ke ba fantité ona ma fantité ona ba ma solo ba to comprendre nga ça tous les japonais ba yima mona loba jibe piana azara japonais te nanu te papa mbasali comme la nina mabele vers Oumeli anniversaire avec tous les kakalami yesanga miseni nga sali biso festival mabilamba auteur bunda biso ba japonais to yeke diabo yaka nani boyaka ona même moi na kumisa ke musée soka kumisa kai banzi magai po anini bakela ba concert ba beta ba matolo biso soko to abongo te biso to ba vrai japonais to yeko bunda bita mabilamba oyepela ozala lango azara japonais te azara japonais yoka na betela poto suisse to sukisango azara japonais na podium
alati bilambane na flat alalaki alamuki ba akela na podium abeti aza japonais te na Congo chilelo tona mission moko nanu te aza japonais mais mission balata ka cher ba Koffi Olomide tata pas bien japonais te aza japonais asa betuni bana papa ba Koffi au festival moboy o nini moboy papa ba Koffi yo moni jibe na podium yo moni papa yo moni ba tono so ba do na podium o ba beti concert o ba sepeli si ba japonais ba sa de loko moko te soki concert azaka nga salango Baraba japonais te tika masolo wana. Merci beaucoup Landry japonais, je compte vraiment suka on a évité ce mot de la fin de message à suka par rapport. Ouais pour aussi Sarara, batouay bara les 30 so Koffi Olomide so beta na Côte d'Ivoire, anniversaire à quartier la terre. To bengisi batu tout ba kende kuna. Ba ke tala on fête ici la raté, so ka kiti, to so ebine to sala on a kati Congo. Après Congo, ba voyage ezali, to beta ba voyage ya minene, to beta concert ya minene. Na pesika mbota to na batu tout balinga nga Landry japonais soda DSP one bouton. Libindi moko. Charge mikolo na so des fois te. Na pesi mbote na cameraman na biso ya boga. Doule. Ya mwendo. Ya takabi. Ya takabi na pesi mbote to duri mbala nzela mino. Na pesi mbote to Landry japonais soda DSP. Na pesi mbote pa la mama. La mama kana kata na vena biso ne tozana luano banini. Na pesi ka la mama charge. Na pesi mbote to. Na pesi madame Julie Lubaki maman la Sylvain. Ba tout balinga Landry japonais vina nga Bruno Lubika. Bruno Lubika l'argent propre. Landry japonais déjà fin du mois vina nga Bruno Lubika mbonga propre. D'autres des cas na mère grâce ya bambota to. Na pesi mbote na Paris na Junior Mundele nzamba forme. Mais c'est cordon. Voilà pende ya ngai. Kelly Meza super boss Canada na City wana batutu balingaka Landry japonais liboso ne mai simane mai Océa Diallo pe na biso mukonzi ya ba déclara tout Pablo Kini les gars déclara Pablo Kini deux fois te na biso mais Pablo Kini abenga ngata te abenga yo zano calme pe bona osukisa mikolo to l'époque mère Karine Badiama ton époque na yedo deux fois te na kata Lyon wana pe na biso sous deux fois oh yebena na Lyon kota ba prophète Didi Bokunga ba ni tamsi sambela pe kuna ba prophète Didi Bokunga ko Karine Badiama to pesi mbo tato ilunga kalala prêtre ya deux fois te na pembo tato merci beaucoup na yo mais yeba ngo na biso ki mama bilamba za mama bilamba ta la roquette était tout monde moi mo ki ala ti soin o lo bakala ti bien wala ti mabe to ba ya la ti mabe merci beaucoup na yo. Merci beaucoup, c'était là Landry japonais, l'un des communicateurs du quartier latin international de Koffi Olomide. Je pense que cet entretien a fait énormément plaisir. Tout Landry sur le Congo, source pour s'abonner massivement à vos likes, vos commentaires, et ça fait énormément plaisir. Un grand merci à Gilles qui a la monvie, na salut sur Gozali, pourquoi pour ça Bruno Lubika, l'argent pour sur la chaîne la parisienne, na moni on a moi Sinzambe, pourquoi pour ça Chico Lubanda, des fois maître Yaou, Ili Moucheni, le sel et le véritable code mondial, na bossa nioté, donc Jojongo Naimen, t'es avantageux patron, je te salue mon vieux, donc na batutu à la le matin et le matin na bosane lo moko na bisayo les 6 les 6 ya mo to kota les batu ibele baya en suluzulu on sait le mona showbiz wana batu ibele baya même yo de le matin folo belango les 6 pena batu baya ba hotel en suluzulu a sala spectacle moko munene a sala makamoko ya bien baya kotala e batu ba osepela quoi les 6 pena batu baya ebele baya ko baya oseka baya ko mona artiste na biso tala tozana pona bango ya bonga solo donc Landry japonais merci yo yebiga danger donc un grand merci aussi à Doule Yatakabi Rose to pro moulin derrière la caméra Gérard Semboni notre DG Hervé Kabamba les coordonnées ba tout ban radio le matin vous en avez besoin ba commentaire na bino ça fait énormément plaisir je pense qu'on se revoit à la fois prochaine quoi bye.